Voilà, Tindika TV, Tebisaki Bino, Saute Mouton et Bandi, et ça c'est le gâté dans les réalités. Na Ebisaki Bino, qui est calaté, tu peux faire bambo et les colo. Voilà, réalité, il y a la qualité à béton. Solo ba fachi béton, et ça ma sécurité. La béton, il y a solo. Dans la C, à ma solo. C'est à béton. Donc sauter likelele pumbuka nzenze yango bato bako sauter awa j'ai zaté awa dans la pompage échangeate sur besoin ka béton de yango Jean-Michel Lokio, maman Angèle, dans les États-Unis d'Amérique. Est-ce que Bomoni béton? Béton, y est. Jaco Sport, Jaco Moudingai, vitesse de Makambo. Est-ce que bozo monato bozo monati? Oyo béton de yango. Toko banaka quoi? Ou pumbuka awa. Donc pumbuka na pompage. Yo kera momo yo mon aéroport kuna. Film sili. Toza en direct na Tindika TV. Papika moi c'est ratakate. Ma salutation très spéciale depuis les États-Unis d'Amérique, dans son excellence. Docteur Eteni Longondo, qui séjourne aux États-Unis d'Amérique avec le grand prêtre Béton Fachi. À suivre. Béton de béton. Échangeaté, tout ça c'est pour l'intérêt général. Donc Fachi, Azana ba vision moko izali pour l'intérêt général. Oyone les véritables sisabidimbu milele na milele. Bomoni bidimbu ya solo yango. Béton de bidimbu. Botala ndenge bibende za ko bala na ndenge ko sakanati. Tolobaki toko matali kolo pumbuka nzenze. Sauter likelele, saute mouton yangoyo. Tolobaki toko pesa bino mbote. Batu nyonso bazana babikoso ezanga batol toko pesa bino mbote. Donc maman a dit son na mbote na yo otali likolo kamwasa leki. Donc bon bana ko bongisa déjà ba toilette na ba douche na bino zanga batol po toko pesa bino mbote na likolo to ko leka likolo to pesa yo mbote. Toza likolo et tomati. Saute mouton. Tomati déjà. Ngaye yo likolo hein. Bon quand ça keza ngate na pena nga quoi. Donc mende ya fachi. Iye yo pena likolo quoi. Et rata kututé. Voilà, mende ya fachi yo. Béton na béton. Toza likolo awa. Todo kende. Botala ti tobaki to pesa batu mbote biso likolo bino na se. Donc bato ya likolo baliaka mapa, bato ase baliaka nini ngongoli deux fois tête. Donc bato ya likolo baliaka mapa, bato ya se baliaka ngongoli. To pesa mbote na bataki koso chaki koso na yo batol po mama na disonama boni e to pesi boye kotoyo bien
mende na biso naleki deux fois te saute mouton c'est pragmatique eza makambo ya o lisolo apamba te sisa bidimbu ya solo yango oyo bidimbu milele na milele échange te voilà. Bidimbu yango yo sakana di bidimbu yango yo saute mouton awa toza siko likolo ya pont donc bako uta kuna kota brikin CPA mbala moko na se ya po nsoko muka oleki di ntango koleka na se boye un temps oke wapi kimbwala voilà oke kimbwala ti bakota lutendele mobimba oza à l'aise makambo embouteillage olingo ke na aéroport outi koto bodo mona koto ezali cimetière na Kintsuka mbudi outi koto oyo oleki mbala moko ozoke na aéroport makambo koleka susu embouteillage kitambo magasin tate outi kuna oyeba moko swa bala ndolu yendi yo wana oza kokende un temps ole maboke échange échange donc olongwa soit bala yoana ti bala moko na aéroport au voyager et comment on là donc ba comment on dans l'aéroport aux hôtels pemeni wana pour éviter embouteillage ou rater voyage alors ils allaient qu'il faut goya malembe olali na hôtel à côté wana pour pemeni aéroport ma ba dans hôtel kuna abu pia donc utena yo na mbudi osielo mukaka wa swa dans osielo mukaboy direct liboke yango yo avion kutu dans le comité donc pepele si ça bidimbo solo yango yo fachi béton so bozoka ba béton et da béton ya silogra te dans musala donc kisalume banda béton armé yango oyo bozotala bakongole bana mboka baosala musala bana IBTP bazali awa donc ingénieur donc awa eza makambo bablague te bana mboka baosala musala béton na béton nga moko na otambola likolo ya béton donc deux fois te bozomona donc après soki boleki na se awa saute mouton ils ont continué kitoko bana bakotambola pepele bodomona kuna déjà échafaudage monsieur do salama yango donc c'est la continuité des travaux relativement à saute mouton pour trouver ba solution liée na ba embouteillage inutile incompréhension ya ba chauffeur awe kozala au ciel muki ndolu yendi directement aéroport kitoko sans problème. Voilà, moi périple reportage d'aki prévu na tindika na papi kamwasi Jean-Michel Lokio pe ya tota la biso Lokio hein libota o bazwa lupango bakanga lupango bango tout bakenda poto basala rapende ngwana ti balinga rapé poto bongo te balé do sommet botiata mende facha ko pe manayi bakote wana mabe pesate. Voilà donc à part ça chef de l'État je crois message naie très capital na Nations Unies. Certainement il y aura des réactions, la réaction moko positive pour y mikolo idéologique kaka discours moko pe sans papier ala on tourne la tête. Mutu moko yebisa ki ngai que Fachi alaki makasi na ko mémoriser ba livre. Soka tangi livre. Ata bukango ya ndenge nini. Tango ko banda boy champion. Ako bête la bilongo tourne la tête. Donc voilà. Et donc prouver biso que tout dans mon konzi moko da maele trop bozo mona ko bana mboka ba osala boulot biso ko ba ebele ezati chef de l'État akanisila biso komoni passe to yo kwa mi ezati loko moko te soki obe yango ekomosila siko solution moko ata ya moko asunata demi ya mabele azate. Bon, wana to la de là. Yo dans la compte à OVD tout continue. Bah OK. Le rapport n'est commis déjà. Voilà.
Voilà, donc Bolota là. Et boyebi à chaque fois on a comme on a terrain, la motivera pe bana mboka soki moi un peu ezali. Bon, baza ba congolais, nga pe congolais, o eza musala ya l'état, ba konzamle ba fâcheté hein. Rien hein? Bon, OK. To eda malembeta. Moi bana mboka baza moi mai. Tu vas congolais hein? Il faut motiver bango na ndenga maeleti. Moi motivation et ça là moi vrai. Hein? Malembi, moi motivation. Voilà. Et c'est lui déjà. Voilà. Merci. Olobi. Na l'équipe en nyonso. Merci. Voilà. Na Sarabino à chaque fois que kabeli ngambongo na lia ngonga morote. Na pesa rapé bana mboka. Olobi? Na l'équipe bango. Voilà. Il va toujours pour l'intérêt général. Il a pour la Sakene Sarabino sur le Changapoa. On a peine à resaler sa bana mboka. Il a la bongo. Moi, dim langa na ibne na zone c'est la rango pour l'intérêt général. Voilà. Reportage spécial. Tu vas regarder juste pour moment. Est-ce que misale do salamate pour mingi pe biloba loba moi trop. Oh boye na boye, il a ko salamate, bakangi batola pamba. Ba est-ce que batola bakangi ngo pamba? Bakangi batola pamba te. Oh e bakisa mbouteillage, c'est vrai. Pour bato baleka, pour bongisela bango. Bande ko nanga soki ozobela, ta santé dérangée yo ndenge nini. Soki pa munganga, akoyokelo mawate ko doyoka pasi, to ozana fièvre 40. Ako bamba yo tonga, libende ya na sie ezana lidusu na kati. Mais tonga ko bamba yo. Et ça peut être une solution. Et voilà, l'embouteillage, batol oyo, serait créé un embouteillage, et ça va être un tonga pour un traitement, c'est-à-dire remède. Voilà. Donc, batol oyo est un remède pour l'intérêt pour l'intérêt général. Voilà, quand on a malembe, tindiga zo bongama. Abendana, mais je crois que moni bamato si kitoko, boulot kitoko, bana moka, balosa la musala la volonté. Parce qu'ils allaient intérêt général. Là, on a un malembe. Vous voyez, la rappel, saute mouton, sinon, mouton, voilà. On a quitté. Bon, alors, ils allaient pour un coffrage. On va préparer coffrage pour béton de la malice. Et ça va bien. Je vous montre un coffrage. Donc, on a le coffrage métallique. Donc, coffrage métallique. Alors, tu as ma foot, après, tu as béton et ça la lisse. Quand tu as longwa, donc voilà, tu as effet. Coffrage métallique et ça là. Vous voyez? Donc, pour et ça la lisse. Voilà, béton très très lisse. Et ça ma boulou, tout ça, rien. Nous avons un coffrage métallique, tu as graissé, tu as huile. Tant que béton donc pépélé en béton sans problème. Voilà. Ah bah au lycée, donc on a mélèze, hein. On a dit mélèze. Voilà. Jaco Sport. Jacob Moudingai, vitesse vitesse. Voilà, donc c'était la moindre mire de soutènement. Après, Tindiga, à Bungi. À suivre. Voilà, on a préparé le coffrage. Voilà.
ya coffrage. Voilà, Bomoni Moussala et Salami, slogan Ezate, Ezande pragmatique. Makambu déjà Yangoyo. Eza Ibandeli, c'est vrai, Eza facilité. Mais Malembe est aussi là. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pour Lelo, Tindika, Asilisi. Ngai na bino tukutani prochainement. Merci na Kisombe Rifin Kisombe. Merci na Kelly Papi Kelly bana Londres. Merci na maman Angèle na États-Unis d'Amérique. Merci également à Marie Meta Marie. Et pourquoi pas merci na Maître Dona et na Moussala Boussali pour na accueil à chef de l'État. Et mon ami quoi, P. Yokani. Et merci également à Anto Kayembe Anto, maman ya MDCC. Et pourquoi pas na Christine Pinda Christine. Maman ya Paris, ya Solo, ya MDCC. À suivre. Des preuves, par exemple, des outils en pierre qui vont la présence des hommes certains, et ici la présence des outils des hommes de la civilisation du 4e siècle. Et ici, quand là, un exemplaire, c'est une sorte de film. Nous passons par l'agriculture, on parle de l'agriculture. Parce que l'expression elle est très bonne et très vive. Nous avons depuis le début de notre circuit parcouru d'abord l'histoire de la ville de Kinshasa en visitant différents bâtiments et sites historiques qui ont été choisis à travers la ville de Kinshasa, et nous avons chuté pour l'instant au musée national où nous avons également parcouru l'histoire de la République démocratique du Congo.
en commençant par l'ancien temps et en parcourant également toutes les catégories. Nous avons vu l'histoire de la médecine ancienne, nous avons vu l'histoire de la pêche ancienne, nous avons également vu l'histoire de la communication. Donc en fait, c'est l'histoire de la culture de notre pays que nous appelons à toute la jeunesse congolaise à s'y approprier, parce que la culture, c'est le socle de toute une société. Raison pour laquelle nous également nous avons pensé que nous allons lancer un message fort à l'occasion de cette journée mondiale du tourisme par le recours à notre propre culture. Et c'est à partir de cela que nous allons arriver à la vision du chef de l'État qui veut que le tourisme soit une industrie en République démocratique du Congo. Merci.